Lelo na yibisa wiboyi. Ngai fame no mende na telimi awa batu bende ba yibisa nga balubi ndenge nini. Nga na sali chakulili ba ukota nga babuti babandu tonga nga babandu yibisa genzambe kuna ba uboma ngai. Bango ne baza wana nana za leader place wana. À part Mugondo azana kombo. Les restes nani. On a mon sala film ne bien na mona étoile, idée bien na sepela idée étoile, na sepela ki na idée ya Mireille. Na sepela ki na te top buzoba. Buzoba penza o. Buzoba top. Buzoba penza ya buzoba ko. Papa, nzoko koma kapi makamba boy. Et mes emplois bilingue na bilingue. Yango ni sara batuke. Yeba ne musala. Hip soko za no fatigué. Ozo yungana, ozo yebe loko zo sala te. Okena yo poto, okoma usiama yo fatigué. Bonso sebe na ngate ngana lia repa na ye. Ko bandi ona. Gabriel azande kona ngati. Azande kona ngati. So seli musala mabena lo banote. Yo. Asenga pe na sambela kana eglise yango te. Na kiawana na bandi kusambela. Boye na nzambe. I pasteur de fitik singa iwana na tal. Ngai wana na bandi kukasi wana eglise. Là na bano kenene ngwana bite bidibidi kokimate bidibidi na bengolo pululu mwana kizengi kutanya kipo basambela pona ya bonga mais passer na bengana biso na église tiens fire passer wa alu uta alo ombonga ngana kizengi ngana mbumu Emi Congo Info. Poté Balandi à RDC Congo Info. Et là, c'est votre émission Angola Show avec votre humble servante pour la jouabilité. On a vu 3 fois défenseur. Donc, merci Nabil Nyon sur Nandine Bopesi émission Angola Show Confiance. C'est la jouabilité. Tout ça à Angola. RDC Info. Donc, le lot Angola Show et Ambele Bino service de Ndombasi, vidéo Angola. Donc, vidéo, tout ça, vidéo qui donc Angolais à la yé quoi. Donc, beauté service Ndombasi. Ouais, botarde. Bon dia, bon nuit, na par rapport à beaucoup de bonsoir, bonjour, na bande retour Hollande service Ndombasi per assurer. Bonne santé. Ouais, santé kitoko vraiment Angola Nzambe. Tiko zomo na boy. Ouais, très cher internaute, na uta ko loba keto Ambele Bino service Ndombasi, vidéo ya Angola. Tobeta masolo ya comédie ndenge nini ezo leka na Angola na service Ndombasi. Service Ndombasi na lingana na yeba actualité groupe comment ezo kende. Ouais, groupe ça va, groupe ça va vraiment. Toujours préparé, toujours bon ça hello mo boye pour ndenga mboka ti ba semaine wana ba jeudi fona leka na TV Zimbo. Jeudi on a zo bosser pena dire ndinga portugais quoi. Ah, dans portugais ne tombera jamais. Mais j'avoue que Ndombasi nga lingana to betana li solo ya monti ya te groupe na pena to lobela groupe na o eta ke leader ya Luanda. Service groupe locaux les amois mbutu pour to bona liboso o yakine la ya bien o banda rolika. Donc groupe ezaki comment du reste na koloba ke yomo leader ozaki positionné mais ça fait un bail tout le monde a été basé de comme yoroteka ndeti ba to bazan ndeti peut-être na temps wana te resomba TV mais to ebi peut-être ndingo banda rolika à l'époque na RTVS 1 to ebi que service alika chaque vendredi na 22h donc nous mutuntu aza d'accord que R1 atala mais siko ezala lisuté c'est dit à quoi et contexte to komona siko vide loin oyela biso na ba vitesse banda oyana ngwana. Ma vitesse c'est ça que ndenge zala ke na auto akuta na accident là na bandi ko leka sala MOT na yo sala accident ba tout temps na car na buka na lokolo na vandi na palais talaka yo mo leader oza na palais so bana batikali ba oza ndeni yango na moniki na ndenge pe dollar ya ko bunga na mboka tufutaka $600 par mois ngamo sponsor ya groupe na ngamo na ndo futa siko nande dollar ezatu na minute opozwa $100 osomba eza guerre soko marana ba 600 wana donc ya moni tozana na pose mais to lalité na ndenga mboka déjà ezokende bien donc tala niveau que ba chaîne ya mboko bango moko bazwa ko lokanga donc ça veut dire que grâce ezali ezaka nzambe ouais to beta musala ngo ya comédie na ngola service obanda na kin makambo théâtre obanda na kin siko yo mo penza tango vanda ko otala différence ne ko sala
nandenge bobanda ko travailler na kina ndenge ozo travailler en Angola. Bon, différence ezali makasi. Différence nini? Mais au moins na kini tolukaka succès. Na kini tolukaka succès, mais succès ezala na onde ya Nzambe. Na comprendre ko le na yamboko yo. Na kini to bunda ko bima mais awa sko Nzamba lobi ki wi Angola pesa mila yo ne omoniki lelo ngapi nane nazaboye na loba ngo ke Espagne ya morangere kota po Angola ndi mboka na nga angolais to baba vidéo ya Angola donc ça veut dire nga donc apparemment lokola ba artiste na biso to okotoko za musicien et puis ba artiste comédien bazo popissé za quand même na vitesse par rapport na bino apparemment on comprend de te banane apparemment olobi ke kuna et awa mabele pesa mila bino bino ba artiste ya comédien awa te na ebi ba bebele baza kuna ba omona ebele baza kuna ba omona fo ba omona ba ya kotangati eza kwa abisota ba omona ya kotanga mutu kuna kozana ba moeza kwa président Sai ekozala kwa président Caleb ekozala pendoina ouais ekozala président Muyumbe gauche président Ladie Sobé vie de loin bateau baza positionné. On comprendre. Mais les autres, Bolimbi Sangaye. Gervis Ndombas babi opposant en kamba ranking, rando. Nga ranking eta. Suba nazaka ranking nde bangutu ba uta kongoni na yamba banguta. Yebisa bisonalo. Relation ni bozala na vidéo. Charlie. Relation iso zala nango. Relation liboso to na mboka mo bantando. Relation yami balé on li passe en ngai papa na de gauche. OK. Ouais. OK. Merci et voilà vidéo téléspectateurs on a Pesimbote na boss big boss babi ayi ratakate David Lutete qui va suivre cette émission depuis Kinshasa. Vraiment David Lutete na peso bambote de best babi ayi ratakate quoi. Donc très ça mon bon depuis les États-Unis partout soda boto suprême na peso mbote réel na nga ingénieur bravo na peso mbote derrière la caméra et voilà to beta masolo ngona Gervis Ndombas vidéo ya awa. Siko Gervis Ndombas to ba programme na yo. Ouais, ba programme na ngezali nga pena Ndombas nde nazaboye nazaka mingi bino bozona na libanda mingi zaka ba soutien to ko loba ndeti boye ne mone ginzambe a soutenir ngai on se comprend ndeti ginzamba soutenir ngai nzambe ya parabolique ya na palanka donc moi na nga agence za na yebi bon bazaka na ginzambe mingi bazala wana na Nathalie la patronne moi sambinga petai donc bazala wana na ebité so na oloba nini ngani na zabo na posa ba pui on a baki mbalo fo bozo na mer po baso benga na poto na banzela ndeko na nga mwasi ba otungisa ye donc bozo numéro na nous est important mais to comme na numéro to linga to ba programme quand to lobi ke programme parce que ebisi biso ozo préparer pièce c'est pour quand bo banda ba tournage quand et comment disponible quand pièce wana côté comme na CD na YouTube comment ça va se passer. Bon, on a été kango na CD, bon, nous avons pas sali grâce. Dans la bosse moi, sur le site tu solo na ye, azo zong sanga ITV, azong sanga TV, na olobana kombonete pour ba kino lukae, ba kino lukae, Angola ba tambola ka fort artiste on ba kino lukela ngai, et on a bombé na nous, nazo sala liputana ya tolo, ezo ya liputana tolo donc. Liputana tolo. Liputana tolo. Hein? C'est l'inspiration. Il faut laisser l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Donc, il y a pas encore le liputana tolo. Beaucoup c'est pela nango pet ma casse. Ne bo c'est pela nango. Habitant. Bo c'est pela nango ma casse. Pour nous bien que ça va collègue nanga va zaibele. Donc ça va featuring na ba artiste oba utakin. Te Yangola. Donc na ba artiste aboyoka na ba. Yangola. Yoka ni na ba. On est bien bosser za moi matata so tuni Gervis ngandi bote yena kingandi. Te non tanga kombote mais yo moyebi te au futanga nga kombote non tanga na kombote pona bona ngo za wana bango bien le kabola ga eza musala na succès te ya mo pimo babu des ala na ngote wana penza boyokana tete na ebita na zongi na tuna kyo na beteli sola j'étais mo yebsinga j'étais ngabi oh Gervis boyokana ba pesa biso mbongo to solo like oh mais kasi boss mo apesa biso mbongo apo boyokana ti oh Ro David bikuta pena tsa biso mbongo pena boyokana te toyokana mais toza famille mais bobu bien na liboso po on a musano sala ndenge ma se simbite boto ando yokana tika
la formation qui pour na Gervis ba vite de l'indépendant succès na c'est comme ça qu'on maintenir en haute vie de la azana ba conflit belé puis de la linga raye de pour comment les kana zap et comment les plutôt na TPA dans yo kaka ah maman même yo ndonzo les kaboye ato sano mama usano bangilo côté ou ba munora bangoka muka mutongo yemo ka komiso akangelo ka Canada le nada boy usane le côté donc azo dia complexe à latin ndeng mo eza normal mbunga no ko forcer ya to lo bana li bomane bandenga balo kuta eza kamo yama ma différence à travail nga na poma mutu eza kama bulonde yamne ndima mabena yo sikondima ka bandeko na yo ti ona ndima ba ona ndima je t'aime na ndima lo na émission na nandima je t'aime kanina nandima kumsuku komuna banga nani nandima nani kumbonezo kima nandima mwana nga beni luketu nandima mwana nga stella nandima mwana nga business hein Chanel tondo business Chaler do bana nga nandima pour traverser makasi pa bana nga makasi Emi Congo Info. Tout ce que qu'est-ce qu'on a tout ce qu'avec Gervis Ndomba Sylvie de loin Luanda tout ce que moi mke c'est pelisa ba vie na nga o ba la émission au David Lotete le Big Boss et c'est pelisa ba pas tout soda beauté suprême pourquoi pas 13 ans pour depuis les États-Unis quoi bon na ebiki o na osala oyoyo et après na mekili mobimba et après na Asie et na Europe et na États-Unis toi na posa ya Canada mais bande ko nyonso bola nga libanda o boza nga na nzela etano mo ninga na vania Gervis Ndomba so abino simple artiste na bino o binga na ulimi na otambola passer mo azote boka lesolo passer na bandote ya azaki na butu na momina kanda na mere baswani abosani ke lobi dimanche ana kilt abandi kilt na dimanche wana epeto ngwa église ko taka 10h passer na église oh amena église amemi rando lokola mama boyaki ena ngoti na église mama la akoti na église ba ya bosani le baba ndeko alleluya alleluya na bano bimana na bino ngwa mama na yo abino so bima bobima na ningite momi ma be fo momi mama bina senini mama na yo na bibima ba ya bosani kaza na église asutuka bazungu bandeko amen bandeko boli misanga fotsa mama na ndobenga na mama mama salaki yango bino mama pasteur so moni papa préparer ma terre andi c'est bon so asenyo mai pesa so asenyo pesa mais mama na mama be yango na ngobenga bidi yemoko ah samba pona pasteur kasenga pe na sambela kana église yango te na kewa na bandi kusambela boye nzambe i pasteur de fitik singa iwe na tal ngai wa na bandi kukasi wa église là na bano kene ngwana bi te bidi ko kimate bidi na bengolo pululu mwana kizengi kuta yaki po basambela pona ya bonga mais pasteur bengana biso na église te fire pasteur wa alu uta alu ombonga ngana kizengi ngana mbumu donc oezano ba méthode miki na bokolo baloba mingi wa vidéo pesinga image anine nebi mutuma ba bisinga na moni pululu alwanda ngabi pululu alwanda vanda musikuti aispo ngabo vidéo a jouer pe pululu siko le ce na dans la vivre pululu en live kutu na baki fona no sala masalanga mani lelo na yibisa wiboyi ngai femme no mende na telimi awa batu bende ba yibisa nga balubi ndenge nini ngana sali chakulili ba ukota nga babuti babandu tonga nga babandu yibisa genzambe kuna ba uboma ngai baki yibisa niki mayunga na Paris ba uboma ngai uzo kumona na yango na lubike bukota nga buti tena zakana bimisa mission na bimisa pepulupulu na bimisa batibere uzo mona wana ngam na bimisa bamfuka oyipe bamfuka père moza kana kini bana njili batutu ba yebi aza artiste mo za pe na présent mondweri ba mungongo na tu za kao au travail à Kangwe. C'est Ezadon Zamba Pesanga, donc Ezapena don, Ezadon, maman, Ezadon. Ah, au monde Babouka Boui, et on a le baka, faut aux artistes. Ingénieur bravo, maman Nazoroba.
faut que azalaka fier pour degré boulot yebi omoni soki nzamba pesi yo mayele faut yeba comment ya ko donc iloko koloba mingi ezate eza ne mingi boulot pour kopo yango nde ngai na zalaki na bato ko leo na kinaki pa ya phénomène wana koti mukie pa ya papa mfuka do so na kebo omona na ko benda mukie papa nzoko koma kape makamba boy emiza bravo bilengi na bilengi yango yebisaka bato ke yeba ne musala soko oza no fatigué oza koyungana oza koyeba eloko oza kosala te okenda na yo poto okoma kosiama yo fatigué sala mosala papa na poto balalaka te na lwanda batambolaka toza kolamuka ntongo ye wana na kikolo wo kuna mpe na France kikolo ezalaka te ngamona aza kotila mna wenza kikolo ngamona aza kotila wenza kikolo na poto nayebi te tellement batala ezebele nzambe pena pesanga batala talaka ngamona pasteur Seboul ngamona pasteur Sem Seboul empereur de l'onction ngamona mama Lina mwasi ya pembe mama na ngai o nzamba benga bango pena baba sali na nzambe père na ngana mama basali na nzambe pasteur ouais mona pasteur ngai eloko gago uto sala et sepelisi boss na biso César Ngadi depuis Paris César Ngadi et sepelisi 10 000 pesos balobi avo veut dire koko ba journaliste de prix mboka o ya zalaka wana bosani kombo dimi komela ngona waza ke et voilà Gervis ndomba ça na question mo na linga na tuna Gervis na moni basali nzondi soufa manzondi que je peux dire répétition chaque dimanche na ce qui est bien et pas confrère na bino karawana bino groupe za ngo ya mutute za ngo nzondi pona batu pona artiste nyonso aza libre ya koya Gervis no baso boy ko kende pourquoi banani oba tunenga banani confrère na basali nini kasi ozawa te tina za ona zonga na okende wapi neti ngabo na okende wapi dana tuni yo banani basali nini basali oza comédien ezoko eza lisanga ya ba leader na bana bango boselo kwa association neti leader nini naza kuna est-ce que ubi comme moi leader bango ne baza wana nana za leader place wana à part Mugondo aza na kombo les restes nani papa lina za kombo aroza na kombo bo musala na ebiso dénigrer bango omona ebiso lo moko na linga mutazo a participer mutute naza zoba te po ali na moni nga Gervis naza artiste munene ya mboko na voyageur na kendaka ba place na olala na hôtel omoni gouverneur na biso ya wish par le pombolo ayambanga siko no kini sangana na place moko boye so yibi valeur na musala note même nzamba peso pini solaire okufa faut comprendre o yozo sala na ko kele na on négliger bango te baza ba collègue na nga vous comprenez na otala na ko gagner nini to solola ngona Mugondo suba siti réunion nga to bengana na Mugondo to bengani Mugondo ana ndeko na nga ya famille propre do aza wa nongo na nga Mugondo na nenga famille vous comprenez donc idée wana Mugondo mutasala kyango vous comprenez donc na ndenge pena ya bien na esprit ya bien na tsaka na nga kingai te zaka ke na zotala beats na bango eza nini na ko bénéficier nini soko za kombo foye ba sikani oyo lingoni ata peut-être oroni ata mini basangana na batu na prestige te bambono kwa koye non ngaza makila libata so na ye bamoninga na ziko na nga bakomi kolinga linga kuluba luba na bani te na puissant na yebi onga na za na vana na batu na lwengeti na lengo boya ke pesa ngozuwa te bungu batu bakte bazebele kanga pwana bakte bazebele pe bayina bango kuna te kanga ndomba est-ce que bamone jeté me kuna bamone ba président Kovo bazala ba nomone batebele be bazala na ngula kanga non Nitinga bono legana na o raisonner que j'ai dit non legana TV Zimbu. Na o boule na o raisonner ba théâtre mangala te. Na no tambola makolo. Mais il faut raisonner ba théâtre mangala te pas bien n'importe qui peut pas nous mon boule c'est qu'il faut kota ko. Bongo biso ba communiquer portugais. Bongo la légal boso na TPA ezaki portugais nini. Fidèle n'importe nous za yakeba ki. Ah? Portugais nous za yakeba ki ba to yeba. Là na lobi to bota ma na langi. Na lobi so na besoin botarde. Bon dia. Tudo bem irmão. Na lobi portugais te. Yibi combien de défauts na kota na bona futa banyango na bango défaut bona frontière oh défaut comment côté to sileni na langue donc na futa nyango ya défaut ya vidéo na eta que comédien ya Angola yibi sepso na bino batu bumé na mwa musalango awa na Angola ndenge nini bomona ka ba comédien mususu boya ana Luanda o ba ou même supi ba sali ba groupe na bango travail na bango ndeni o jijango selon yoko
okutana na batongo o ba uta Congo vraiment la respecter be so bende bayaki basali musala bazongi batika la penza Oba tikala. Tikala kamiso pe basala ba groupe. Bango penza ba ya mpe. Nomoni to ke na toke mikili. Na vandi libela ndenge bango ba ya. Babangi ngunda awa. Baboka ngunda te ba ya penza donc ba ya. Baboya uni na sola Congo. Do so beteli sola Congo ko yina yo. Mona ko motonga tonga. Na Congo na tikela e. Mais mabe aux artistes même sa carrière. Est-ce que ya pe ka bon? Tenga na mboka na muzombo besiki bokolo penza. Mère naza muntando. Nga mère muntando. Travaux na bango mona ondeni travaux façon bazo travailler façon bazo respecter art na bango comment toi tu trouves comment toi tu juges ça ba salam sala banane ngono ba salam sala nditi ba non so nous salam sala bien on a mona ka sala film ne bien na mona étoile idée bien na sepena idée étoile na sepela ki pe na idée ya Mireille na sepela ki pe na te top buzoba penza buzoba top buzoba penza ya buzoba ko titre eza buzoba na lobi film wana yo ba Nigeria ba obonga na ngoti film wana otika pena nga pena boye par exemple responsable na fa na parler na bana na ngai na otala film ya top fate respect moindo non na tala imagine te na mona ka tambola ka wasara na Congo on tala non na mona te ya vie alors te ya vie na talaka vie penza donc vie ya penza Gabriel Fifi Gabriel nani Gabriel beta ba tatouage boy nabita Gabriel wa sala film mari de nuit nini femme de nuit Nathalie on on tena okende za buzoba ba image moko donc wana ya on a biso ki ba film yango ba Nigeria bazo bongana yango mais yo siko pe bazo bongana te malema bango pe bazo bongana ngo na nini Mato pasali groupe ne na moni ki pe kwenda na Congo bona ngana kunina kende Congo ngana recruter pas na groupe na nini bongo groupe ko sala ngeza problème on a groupe moza légalité ba yebi yote na l'état ba yebi yote na ko ke funda bango bakangi bango on se comprend faut l'état yeba yo ngai groupe nanga ngado na moni ka sala nga naza légal na l'état ngola na groupe nanga groupe théâtral révélation d'Angola na reconnu na l'état. Mais bango za reconnu. Na dona monika ya fona ya nango bina ba mona. Pona bango za reconnu te. Ezaka reconnu bango na bango ti. Deux fois quoi zo bango. Ne ba kozongela Congo ba tribilo na bango bazala na ngwa bando lanisa bango na agence. Et voilà, vidéo téléspectateurs, c'était là, Gervais Ndomba, c'est tout, j'étais presque à la fin de cette émission du Milo Pèse, on a pu se beauté. César Nga dit vraiment merci pour la confiance. Gervais, au l'équipe émission au Angola, show polémique qui était ma belle méthode des vérités. Bon polémique tout ça nani. Banda blessé to ebi Gabriel aza comédien mo munene fia pembe azo bakisa implice na art na bino mais yo boya tu vois boye abax implice via nan na ba na art implice na via mutu na art za nzambe yem taper sa biso inspiration ndeti nazara ate na ke nole kono pa kinzambe na zota moni na zap. Vous comprenez donc nzambe ne taper sa biso inspiration non lo banolo on surtout il faut lycée la yemba frère na biso l'inspiration c'est le monde de Dieu ndeti boy nzambe inspiré bango baya na bango ovanda na Luanda Gervais okupianga société na kolela pona bango maya miso ekotanga c'est pas notre ebi bonzo c'est pe na ngatenga na lia repana yi ko bande ona Gabriel azande ko ngati azande ko ngati so seli musala mabena lo banoti yo zande ko ngai osali évoluer bien te soki na reprocher te obongisa ndeni ko linga te umona ki yo en tout cas ginza mazala ga bien te faut so ba peso reproche to obongisa tendeti yeba film wana ya te basala wana nga film la lekisa na TV mutu nyonso atala yango niyo ata lipende ya mona na jamais tout ça ba tout te dikaramasi. Mais je peux Marlène Mpunga loba que Gervais Ndomba ça sekisani mais so kazo sekisa il faut ka loba moi bêtise mo bozana kati jamais ginza o utoko sala jamais ngana sabeti faire maman pimela ki eni kimiango asenge maya sokola na buta uto kimiango na lobi asenge mayi akende ko sokola papa uto auti musala ye mera boye eza ki teti facile kati baba artiste wana ba collègue wana zotanga wana baba collègue mais so mutasali musala mabe faut que loba na fait comprendre bande ko nanga ba olandanga oso comprendre Alain Visor azolanda ngai Joburu Mbala awolanda ngai Raoul Itono awolanda ngai oso comprendre na passage nao qu'est-ce que les gens peuvent retenir de Gervais Ndomba si étant que vu de loin il y a awa Angola na boya ga mutute omoni Landry Mabilama auti goya yebi makambo na zoloba
na lobakande vérité moni ngai naza c'est l'artiste oyo ba vie ba respectaka pour legi na bango solaka bien d'abord premièrement monde auto zaka respect balobi te que sonza mapeso mo lokumu ozo mapeko matisa non yango na bino nyonso botia boye na tie bango boye po bozo yebelo bozo sala te soko yebelo bozo sala te yo tia boye ozo comprendre nazo tsa bango boye po ozo comprendre lo ozo sala te baza ba collègue na ngolo bana bango mabete na linga bango tout ndenge baza wana même o bana ba mikili la Duchesse bureau na ngai Mike la Duchesse bureau vient na biso de Londres nzamba bilele donc Igor 2 minutes ya yebi ndenge to travailler. Dédicace, numéro à contact parce que tu as chuté déjà à la fin de cette émission. N'a pas DJ Swag, Greffi et Foko depuis l'Afrique du Sud. Voilà, motunanga bakasi. Contact nanga premièrement. Ya nanga Niki Mayunga loba batu ba yo sanga kaka numéro na yo. Numéro nanga plus 244 996 78 41 86. Na bandela po bozo yango bien. Plus 244 996 78 41 86 na suka. Donc soki bo biangi ngai bo bianga pe bo bianga ngai pe bo pesa bien ba reproche ndenge zalaka kaka papa mbala sima bongisa boye na loba mabete to sunga na kaka na bandeko ba osamusa malamu te nana takasa esepelisa na peso ba mbote marge ba tongange pa na yo na yebi ba tongange pa na yo Diego Musique afula Diego Musique ba mbote belé wana vient na ngai akati Ivi Matondo bambote belé na pesi Major Zolozolo Bisadidi bambote belé vient na ngai Sele Masamba ba bijou super Blaise Ntsakala bambote belé kala mingi te na bisaki bino donc kala mingi te to beta na nzoto donc na bisaki bino kala mingi te mais ba mitukana so bosela raté Angola kope zozonga Angola kope zozonga ba kazo de Europe zozonga bo bongsango na roya kozwango. Merci Gervis, merci Nandenge Ondime Kokota na Angola Show avec la jolibilité 3 fois défenseur. Oui, merci, Sola. Bambote na Marlène Mpunga mwana papa mukolo. Donc question na o ekomi. Na bosani na pesi Kati Mwasia. Mwindo ya ngolo, Kati Lombota. Fache favor Kati Lombota, bambote belé, batutu ya lukapa, napesi bino bambote belé, babosi tout, Papi Messi, napesi Papi Messi, Mandela Mokonda, boss Venturier, Gauss Kebe, très très fort, Gauss Kebe, très très fort, Gauss Kebe, très fort. Merci. Nabakisali banga Gauss Kebe très très fort na yana lokapa yambanga lokwa mokonzi po la femme du chef donc bayambanga lokwa mokonzi 3 fois défenseur Yaya Touré de la presse congolaise. Babu ya bango banani soki libende zotosa. DJ Swag Greffi et Foko motonanga dans na peso mbote dibino pèse on ensemble avec vous. Na pesibino merci Sandra Kao la mère à Palais. Na pesio mbote ingénieur bravo donc Bolingwezali, très chers téléspectateurs, internautes, c'est à R2 Congo Info.net. Vraiment, tous ensemble, nous avons des émissions, nous avons Angola Show, dans ma collègue, dans Anzela Kalato, qui t'a Nakin, Gaël Neftali, Motonanga, Bakati. De gros bisous à tout le monde. David Loutete, Père Neftali, Loutete, moi, n'envoie ma, donc moi, na boss à boss. Donc, le big boss David Loutete, na Pesio Mbote, de gros bisous pour n'aller l'autre Suki Awa. Bye.